Quand vous venez à la télé, il faut vous avez exemple. Et puis là, aux exemples étaient dans le milieu théâtre. Aux a parmi bateau, au baby 6 générations, bah fier belé le théâtre. Yakalunga joli. Oui, mais mon père a dit ça qu'un jour au Sénat, pardon, non? Au Sénat déjà, pardon. Et si ko simbe za bisika ko simba te nazo avertir ba comédien. Ceux qui ont meki ko kota guerre au Italioté, tokuya. Là tozo lo ba ke toza ba jeune, toza ba famille, tozo se protéger, bozo mona ki comme sozo banga bino. Tozo banga mutute. Tozo banga mutute. Na ligne kukula rose, muto a na conseil a bloqué. Ou yaka ko loba biloba loba na commentaire na ngai bububu na bo mamoto ko bo mamoto zate. Parce que épée la côté du Camboyo italiété, ils ont problème na yete. Alors tout s'est décidé le lo font la peine à répondre. Yo ndi mana OK non au babu la matrice. Biso to za bato to za bana na ndako. To za na bana o to bota na ndako. Parents mo ta ko accepter mo na mona na ye bazo finga ye ne monsieur pas koko mo ya 60 ans. Non non. Non, non, on a moins de 10 ans, vandelier émission à 1 heure du temps, bazo finge pas comme moi 60 ans. Nazana pose ça à mon côté. Yo mo ba oto bengano na ndako epe la garantie ezate. Ova na kingabwa. Na toilette mame au lâcher bord au déplacement et sauter. Au lâcher bord au déplacement et sauter. Toilette mame. Mais lelo, en sa bengu a sengio pardon. Abengao déjà 5 ans pardon. Une année après Maramboleka, aujourd'hui tu t'es décidé d'insulter Brielle. Tu t'es décidé, il y a un film à moi. Tu t'es décidé, il y a Rolobama B à moi, ou à Zamona Mouké. Et l'eau, moi, il y a un Lobame, la Kanasatine, Badiem, Kinga Lilem. À la télé, il faut vous avez exemple. Et puis là, aux exemples étaient dans le milieu théâtre. Aux a parmi bateau, au baby 6 générations, bah fier belé le théâtre. Tu venais dans le théâtre, au bané koya na théâtre, aux na moisi na yo, tout le monde savait. Bateau Virginie. Génie. Aux na moisi na so simbelo bilamba na théâtre. Moutouni te bi moisi na wane génie. À l'époque, écoute ma qui lesbienne et yebana écoute ma cité. Mais toi, tu insultais les gens. Tu oses insulter les gens aujourd'hui. Soit disant les sola mbasu, on se retrouve en hôpital 2 fois. Nous tenons à maman mbasu na yo. Il y a liboso botolara papa bato moi si na ye. Ba poursuivre yo. Spirituellement ba kokio te ba niak nguli eloko na likolo. On se retrouve en hôpital. Il y a mis balé au côté de la bêtise. Donc, même chose, au Bundi, ça va se mis balé. Moi, comme Monica Zaki humilié, à Keboa Kelayo, Mbasu. Yo zoya leo na YouTube, otobeke, et si quand on s'attaque, on a envoyé sur Kunate. Azaï na YouTube, na TikTok. Ah, vous avez 200 000. Et puis là, to yebisi yo bien, na pesi yo 48 heures. Les cas na télévision retiré ma cambonio sur Tolobi. Yakalunga joli. Oui, mais mon père a dit ça qu'un jour au Sénat, pardon, non? Au Sénat déjà, pardon. Et si ko simbe za bisika ko simba te, nazo avertir ba comédien. Ceux qui ont meki ko kota guerre au Italioté, tokuya. Pour cette fois-ci, tozo honnête aux actualités. Kokota te. Li kambo Italioté kokota te. Kalunga. Yo kokana Brielle. Eh. You know me la yaourt. Joli. You me la yaourt ya fresh. Bazo benda ngombe miliki. Toi tu m'appelles Simon na liboko zo mela. Keba. Ne touchez pas. Simba bisiko lingo simba. Finga nganengo lingi. Pona ebile bo kote lo aliboso bo rien au répondre. Na ebelo bo finga. La bichesse fait de wana dato mesana wana hymne national. To lala na ngoto la mukana. Quand tu touches à ma famille, à ma personnalité, surtout mes enfants,
c'est là où papa Mogota supporter va toucher famille. Papa Mogota supporter va toucher famille na niveau 1. Donc bon mécaté. Bon mécaté comme mécaté. Myriel, merci. J'ai l'impression que nous sommes des hommes mariés, tout respecter ma belle famille. Vous avez l'impression qu'on a peur de vous. Là, toza ba jeune, toza ba famille, toza se protéger. Bozo mona ki comme sozo banga bino. Tozo banga mutute. Tozo banga mutute. Ne passez pas à la télé, ya roiba ko dénigrer ba famille à bateau. Parce que to kende to zonga boyi ba vivre au menaka, oyebi vie yo menaka na kin, oyebi vie nga na menaka na poto. Na poto na rola la pongi na zo ronfler, bazo futa ngambongo zo leka directement na compte. Tout na bato ba ya boka ngunda na poto, ba biso jour la koma ki bandimi ngunda na ba komo futa. Na lingi kukula rose. Mouto a conseil a bloqué. Ou a yaka ko loba biloba loba na commentaire na ngai boubou na bo mamoto ko bo mamoto zate. Parce que epé la côté du Camboyo italiété, ils a problème na yete. Alors tu sais décider le lofun la peine répondre. Boyate. Mouto a BBC génération lelo. Mouto a memi ki biloko ba gris gris. Kisi. Nani na théâtre. Nana memi kisi na théâtre ko eno simba bisimba sima pona succès. Boka venga de solo bango. C'est épée là. Hein? Yo zo oche olongia mawa to so na poto to sangani biso no to sanction ba 20 € poto tchela. Lelo biki sur une autre makasi bato yo moni o attaquer eza bato bazana ba comédie ba na poto. Pour y que non, voilà. Après là, on tombe sous maladie, bis sur tout ça, auto to li sous-souté. Moutouna moutou a assumé ma responsabilité na yi. Oza maladie ba sensibiliser bato na poto bocha ba 20 bocha ba 30. Ozo lele na ba mission ba sunga, lelo bato andimi ba sungi obiki ozu nzoto makasi. Oko ozo conscience que l'obiki voilà. Donc, osez. Bato yo zoya rufinga. Baza simple collègue. Mais toye bani ba vie sociale. Donc, là yo zoya rufinga, ozo ngola kisaki yo za les devant que non, yonde mutu zo ngola kisaki o humilier mutu. Une petite il y a moins de 10 ans, Brielle, ozo ose rufinga. Parce que ça lioni. Parce que l'oka ma benini ya sali. Et la télévision cette fois-ci au sein de conférence. Basino nyonso tout au sala banco. To benga basino nyonso tout na ya théâtre, na ya libanda théâtre to benga bango to vendre ça ba. Ko mekalisu souté. Ah to peso avertissement. Parce que to monique au komo kende musika. Au comique au kende très musika. Yozo finga mwana muke. Mwana ana salioni. Peut-être parce que yo ndima na ok non au babu la matrice. Biso toza bato toza bana na ndako. Toza na bana o to bota na ndako. Parent mo ta ko accepter mona mwana na ye bazo finga ye ne mission pas koko moko ya 60 ans. Non oli. Non oli ngaki mona mwana no ya moins de 10 ans ba vandeli une mission ya 1 heure du temps bazo finga ye pas koko moko ya 60 ans. Et puis là, on rappelle le voyage à Point Noir. Milling Zobima. Gérard a tout nini ezoleka. Boebi muta mema diamba na théâtre. Diamba kako ya diamba. Muta mema diamba na théâtre. Comment nani? Et puis là, on a bête au sur la rose. Et puis on a bête au sur la rose. Yo soro zo luka guerre na ba comédie a poto epela.
Yeba que la guerre sera longue et populaire. Parce que cette fois-ci, on s'en fout de tout. Na début, tous qui gentil, tous là, tous social, tous intégrés dans poto, mais tout le monde qui est trop beau, trop couillon. Tous gentil, beaucoup sakana. Les beaucoup m'ont touché la banne, beaucoup m'ont touché la madame na palais. Ah, on a tout lâché. Tout lâché, bino, tout lâché. Nazana pose ça à mon côté. Yo moko ba bengano na ndako pepe la garantie ezate. Ova na kingabwa. Na toilette mame au lâcher bord au déplacement et sauter. Au lâcher bord au déplacement et sauter. Toilette mame. Yo lelo ye o ba no finga ba na télévision. Au côté kato moni moi survêt nu à jaune nablé ou là tu fais na plateau yo mona comme si on des gros dos. Cette fois-ci ba règlement des comptes c'est bando salama. Ah oh. Ici ka boko lobela biso petoroya. Mais tu vas utiliser ma voix surtout. Combien pour minimiser les réseaux sociaux, biso sur compte va mettre dans. Et puis là yo ma mbula o ansasani na poto yo na poto ba ngeba lobelo atani nani na comédie nini. Bazware ku tusuti ba. Yo ku da film ko bazwa ko lisuti autour raté. Na biso ba to na poto ba ba ke cimetière ba comédie biso ba lobela biso ko le ga na yo. Wana Kinshasa. Tu ne peux pas passer à la télé, insulter une petite fille de moins de 10 ans. C'est un enfant. Et quand bozo soit moi na wana bozo cité comme on na télévision, to bozo belobé ma na télévision, ma famille bazo lobani. Comment s'attaquer na moi na mora muke? Kalunga. Ma vidéo o ebimaka ansi ta publier en hauteur. C'est le homme qui a publié la vidéo. Mais malgré leur vidéo, on s'assoit courage. A Bengayo, à Sengao, pardon. A commis même un message. Ils ont accusé réception comme quoi, au tangi bien message pour demander pardon. Le lot après une année pour maman. Yomo Gonzimi sous ma caméra, zonga les sous. Là, il faut que tu le lot après une année, Yomo Golamuki n'a tango le bic et non ma caméra. Malgré pardon basengaki mais yo finga saïsa ina moi sinaï o manquance maman batalo baraté maman véro respect ça c'est abenga moi si l'air à mon yango abengi mobali na yo abi mon mobali na moi sur la lobby nazo lekile na télévision pas ya senga pardon yo moko po benga ça c'est senga pardon c'est aleka na télévision te pas aloba le contraire mais lelo asa bengi ya sengi yo pardon abenga o déjà senga pardon une année après makamboleka. Aujourd'hui, tu t'es décidé d'insulter Brielle. Tu t'es décidé, il y a un film à moi. Tu t'es décidé, il y a un Rolobama B à moi, ou à Zamona Mouké. Et là, moi, il y a un Rolobama, mais la Kanasati n'est pas bien dit qu'il y a l'élève. Mais, tout bon, on a la deuxième étape. Oyako Meka. Oyako Meka lisusu. Moutou a kokota makamboyo, di début à la fin, n'est pas bandi. Pour ne dire que, beaucoup de Boloba. La guerre sera longue et populaire. Togota la théo tobala ou tozana bana. Cette fois-ci, on s'en fout de tout. On s'en fout de tout. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On en a marre. Pour Bissoa, trop gentil, bah tu vas mon abisso comme si que non, voilà. Bisonde Moututoza. Bah bi ba répondre était pour bazo banga ba belle famille na bango parce que bino boteka réputation, biso boteka réputation. Ah ça senga pardon oui. Mais Kalunga alekela ngo sur la télé. Ah ça dit des émissions. L'émission liboso na bi ah c'est bon ça passe. Mais deuxième émission on chokota. Bokota bota la deuxième émission Kalunga dans les réseaux sociaux. Avertissement. Epela. Oyebi. Parce que le lot génération, le lot majorité génération, le lot bakota na bikota kota. Epela o influencer jeunesse makasi na milieu théâtre. Oza pa ba comédien o bana ko yama na mwasi na yo memeli o sac azo ponelo bilambo tourner nango. Bozo zo minoko bozo lia na minoko na miso bato.
alors que ça a jeté. Que ça l'a jeté. Ma Denise, merci. Tout ce qui est binota, semaine prochaine. Tous un dossier et là, ils ont cassé liste et là. Tal là, chrétien belé. Bah, il tape nyon sur tout ça à décortiquer zali. Toya na ngoli susu. Oya ko meka. Oya ko loba. Biso nyon sto kota makambo. On a dit à lire makambo ezokende. Et au komake côté nord na côté sud boyo kanizati. Mais biso beto tombula rouge. Rouge kaka. Azaki sérieux, non ça blague. Azaki sérieux. Parce qu'on a déjà idée. Et on se compare na mwana na likambo da basengela au pardon bandakala. Likambo déjà batu baloba ici là. Qu'on a idée ou on a déjà on se compare na mwana. Et où tu wapi? Qu'on a idée yo epe la yo loba mwana ya retraité mwana nengo traité bon idée où tu wapi? Il fait une photo du jour à la toilette, papa. Il y a épée là. Où est la machine de guerre? Où est la sanitaire? Mais la diamba, vous savez, si vous avez la diamba, na yo, vandalala. Quoi, vous avez une mission pour le baba n'importe quoi. Ou meli bilo on met la makasi, au silicio lali. Na pesi venga Dieu c'est raison, hein? Na pesi venga Dieu c'est raison. Na pesi venga Dieu c'est raison. Pour yo soko zala ite ta osu makambo ya basi na théâtre ngeza late. Soki yo ya théâtre te. Mais makambo ya basi mbali balinga na ta musope ngeza late. Avertissement. Todo c'est là yo, to ebi ko ya. Mais cette fois-ci soko ye. Oeba. Na suki wana mpona lelo eza premier soin kaka. Pona bi batu dia bazo enregistrer ba routine de la premier soin. Mais deuxième soin les réseaux ya. Lelo to robomba te, lelo to robimisa. On est à deuxième soin. Deuxième soin les réseaux ya. Mbote bana de MDG de TV mafuta sika nzamba pambolela ngabino ezali ngai wabino mère Dorcas la grande dame mais bandeko ça brûle entre maman Kalunga nandeko Anse. Les amis toyebi marambo yo et année passée et tant mambo ya duchesse abimisaki ba secret ya ki lesbianisme ya ki homosexualité na ya ba bêtise pe buzo ba théâtre ba finga ba tellement de gauche à droite et to monaki Anse bana ba humour na ya salaka nda ina ko bimisa liste ba se grignota nda loba ke mama Kalunga moto mo grignota était likolo ya manka beauté na malbouche. Bon, eze loko leka, c'est vrai il paraîtra singa pardon. Bref, lelo oyo tozo kamara moninga ezo lobama Kalunga batuni motuna ou encore na interview car ndenge ba solo la ndenge batuna rabango alobi ke ba rappeler loko wana ndenge Anse aloba na ya finga alobi mais ya zo finga mwana ne to kokana ngana ye sikonga na omona te palpite o episi tama wikina malok palpite o esali ye Anse tango a finga yi Kalunga ezaki normal po bala duchesse bakoti makambango ba ko finga mama Kalunga mais banani mabena muta banda qui a commencé et puis Kalunga n'a pas insulté Kalunga lobi ke no bakokana na prière alobi bakokana na prière siko ko finga nini ezawana avant na to ke na réponse à Kalunga tant bino bo finga moto bino bo keli moto et puis beauté za relatif ya moto mususu yo okomona ye
aza kitoko te mais pas mobali na ye to epa mwasi na aza kitoko pe epa bandeko ne bamaster ne bato basepelaka na ye ya na mutu mosusu omona aza kitoko te mais pas mutu mosusu aza kitoko tout comme eza na mutu mosusu aza kitoko mais pas mutu mosusu ane kitoko te ye ansa aloba ye na kalunga ke no malbush na beauté soki nini aza kitoko te yango moye bagrinote eza te ye moko ansi ndenge aza wana estce aza sirke aza préféré ya mutu nyonso. Il y a aussi de ces femmes-là à cause de anxiété, parce que ça a gounaïté. Mais pourquoi il faut y finga kolunga? Et qui t'aurait pourquoi insulter une personne? C'est pas bon. Et la duchesse à côté Makambo a raconté n'importe quoi, bêtise, comme la duchesse Aza Koloba. La duchesse n'y est en Azaki na Congo, comparé vina na Kalunga. Kalunga c'est parmi ba comédien oyo, basali quand même maramomone na miso, ba comédien bakufa na eloroni. Bakomeje bazalaka na eloko nini kalunga omoi lelo ata soki akufi akei kalunga tiki ekole kalunga tonga ekole eza eloko moke te eza eloko ya moke te eza eloko ya moke te kaka na Congo ya okumisa na poto aza na vie ya malamu na poto bamelaka miliki na poto bazongisa boye basalaka boye basi nde bato babengisa bino na poto ti bino boyaki poto na bamoyen na bino to na bavoie normale ke yo la duchesse okei na ambassade okotisi visa na voie normale ozwi visa na bambongo ba million oyo obane ko sala to ozalaki nango pe ofuti oye poto oye ko s'installer na poto ube eza basi nde bato babengisa bino na poto lelo boye kodondo babasi ngo pe boboya bango utiliza bango ozwi bamikanda lelo boko mosala ba fier bokende bozonga ale boya kofinga bato boya kotia minoko po bino bokomi na bapoto okobetela poto to londire so elikamu nini eza na bato bele bana baafrike bana bavia bien koleka bino na poto yango la duchesse qu'est-ce que toi tu as na poto ozobetela to ozokumisela oza nini na poto ozaka citoyen normal ndenge mutu nyonso azalaka ya kolia na ya komela emonanaka epa mutu tu aza na poto mutu nyonso ana poto aliaka mutu nyonso ana poto amelaka parce que eza nango poto oza kotiela yango mpe makelele ebele yo ozali na Congo ozali na nini vi oyo ozali na Congo ou bien lelo ozala na Congo sans que soki otikela koya poto te koya poto oza siro olingo kokana na kalunga tonga ekole kalunga tonga ekole ndenge azala naza promotrice bana bazokende classe baofuta minerval mbongo ya ye azofuta batravailleur ata kutu ndenge oza na poto papa so balobi bakompare bino kalunga aza na entreprise mobimba oyo azofuta batravailleur frère entreprise nini oyo oza nango ya banzongzing to bateatre osalisaka babana ofuta bango $10 soki bakombie wana arrete mpe bozala mpe na bomoto c'est vrai likambo ekokoma esalemi bosepeli te mais bozala pe air moko bato bazo réfléchir boyeba koloba soki que non vous avez déploré ou encore bozali na esengo te content te na ndenge kalunga alobi fallait peut-être na lolenge moko koloba ngo enoko ya kofinga bato la duchesse yo opesaka mabota to yo moto obotisaka lelo so mwasi na mabota na bopete to tiaka bazemi na bopete mwana botami il faut kumisa nzambe bato oyo kofinga wana bamatrice soki bayungula soki basani so basani toi tu crois que eza esengo na bango to bango nde bato balingai bazala modele bazali wana ubi eza makambo nzambe bilo mosusu boya kobenda bakanda nzambe na bavi na bino pamba na bavi ya babana na bino pamba il y a de ces choses là balobaka te ata so oza na kanda il faut oyeba kocontrôler mbanga c'est pas bon déjà mutu mwasi oyo aza na problème ya mabota to aza na mwana te kokende kofinga to kotouche point ya kozanga kobota eza eloko kosakana nango te sikoyo ntango yo olobi biloko wana eya problème te insulte te eza eloko ya malamu pourquoi parce que balobi ke non priere akokana na kalunga sikoyo koloba priere akokana na kalunga nayebi te ezokotombokisisa bino pourquoi boya kofinga boya koloba nazoyeba te le pourquoi donc pas en fait pour vous afingi priere parce que ndenge bino boyebi ke ya azaki elongi mabe le fait kolobaki bakokana priere eza ke non afingi priere c'est ça moi personnellement eza flatterie te namona kalunga amabe te namona kalunga amabe te so epa na bino kalunga amabe ngai epa na kalunga amabe te kande na otoloba bote eza relative mutu mosusu aza kitoko te epa na yo mais pas mutu mosusu aza kitoko de même mutu mosusu aza kitoko epa na yo epa mutu mosusu aza kitoko te priere aza joli nga mpo na nga kalunga mpa aza kitoko na ndenge na ye ele aussi joli na ndenge na ye amabe te sikoyo kolobaki non bakokana na priere en quoi ça dérange et comme on dirait problème moko boye on dirait soki ya ndenge nini boya kofinga boya koloba n'importe quoi jusqu'au point ya koya kofinga bastérilité to mpe bainfertilité ya bato et puis yo komona yango normal
Pour yo eza normal ndenge olobi bongo fingi basi babotaka te pour yo, et tu as droit de dire ça parce que soi-disant tu es en colère. Ah, faut arrêter, hein, franchement. Faut arrêter. Poto ozobetela tolo wana richesse oza na nini na poto. To tango yo ozali na Afrique ozali na nini. Vie ozali na wana Congo ba comparer wana Kalunga. Kalunga na entreprise. Toi en Afrique tu payais qui et tu le payais combien avant yo ya na poto. Vini oyo zaki nango babasi babengisi mino na bapoto boyo kodondwa kobeta tolwa boyebi pasi ni ya ngunda ni ya mokanda boye bocheche bazemi awa bobima na babana bato oyo mabe posali ba désordre bapagai babasi mpe boboya bango boboya na likola baki infidélité na ki moins serré na bino lelo bokosala ekisakata aya kokende kozonga epuis kotia bamunoko bamakelele ebele ondire so elikambo nini. Franchement eza mama mingi eza vraiment pasi mitu na bino esa malamu te mitu na bino vraiment esa malamu te. Que le Seigneur vraiment vous pardonne. Moi personnellement j'ai pas du tout aimé hein. C'est vrai on est humain okosepela te na likambo au réagir mais quand même il faut ozala na balimite papa faut ozala na balimite ya koloba bilo mosusu ekobimisa wana ya kitoko te eza kitoko te eza kitoko te franchement eza pasi hein. Eza mawa sikoyo mpo na yo Kalunga fingi priere mpo alobi ke bakokana na priere eba biloko oyo bimisi na monoko na yo wana est ce que oyebi badege eza na bamawa parce que so tolobi tocompare biloko oyo bimisi na yo Kalunga alobi oyo olobi eza grave eza vraiment grave. Le fait ya koloba ke non mwana ansi nga nde tokokana sikoyo mabe nini yango eza wana ou encore kofinga nini eza wana kofinga nini eza wana. Moi personnellement nazomona eloko mabe wana te tokofinga moko te eza wana bafingi mwana te afingi mwana te alobi juske bakokana koloba keno bakokana na priere eza insulte na nini eza insulte na nini so alobi ke bakokana na priere eza insulte na nini sikoyo ya kofinga bato mpo baza na bana te. Ah frère bongola motema bongola motema mpenza nzambe akutana na yo na babiloko ozokoloba wana eza vraiment pasi mingi les amis en fait bon bino moko boyoki bolandi et réponse to eloko Kalunga lobi na makambo oyo bango bayo ko répliquer je sais pas à votre avis na ebité personnellement na moni eloko moko ya mabe to ya mafinga moko Kalunga bimisi ta lobi que bakoka na prière abi bakoka na prière et c'est tout et bon nzambe ka sunga nzamba sunga vraiment na mamususu ebela koloba te eloko kana koloba na bandeko o nyonso bozwa libaku ya kolanda émission oyo on est humain place bato bavandi bambe ezangaka te problème ezangaka te koswana ezangaka te mais tozalaka na baréserve surtout na lolenge moko ya korésoudre baproblème s'il faut ça droit de réponse s'il faut silika oza mutu c'est normal eza droit na yo mais il faut vraiment kopese bamakambo ozobimisa na monoko na yo parce que okozala na raison na likambo mais tu peux aussi perdre cette raison par rapport peut-être ya mosusu ya réaction na yo kokende kofinga ki ekomba ya mwana mwasi eza eloko moko ya kosaka nango te ya na eloko moko kosaka nango te siko kaka mpo yo osepelaki te mpo soi-disant balobi ke mwana kokana na songolo bien omoni bafingi mwana elongi mabe nde fo ya koloba babiloko oyo en tout cas eza mpasi mpe mawa bandeko na ngai bamaka mosusu bato bayebaka te oya kobenda kanda nzambe na vi na opamba likolo ta mosu eloko moko olobaki oyo omonaki yango ya moke omonaki yango ezali nango eloko ya moke mais obendi kanda nzambe toyebi te pourquoi bandeko oyo bango baza kotanga bakombo bakofinga bazanga bana babotela te c'est la volonté de Dieu moto apesaka bana eza nzambe et vous venez kofinga bato bafaiblesse na bango ya makasi boye eza vraiment bien te eya malamu te eza vraiment malamu te donc quand nde nauti koloba c'est un conseil mes frères et sœurs ata soki boswani bofingi bobundi na moto toza bato surtout ntango tozoprétendre kozala famille na bandenge moko boye ekozala libota moko on est des amis ou encore tosololaka toyebani parce que vie ya molai on ne sait jamais
mokili oyo ozomona oyebi lobi te moto ozofinga lelo oyebi lobi te. Donc il faut toujours bandeko kozala na bareserve et na bakoswana kozala toujours sage koluka vraiment terrain d'entente ou encore koyeba comment est-ce que bokoki kodiscuter sur likambo ou encore koyeba kosurmonter vos problèmes sans toutefois kokende kolese bamitema na bandenge moko boye na bamakambo mosusu eza vraiment malamu mpenza te. Moi en fait on est humain moto parfait aza te mais bon loin de moi ata lelo incompréhension avec une personne kokende kosimba infirmité ya moto kokende kosimba bafaiblesse ya makasi tel ke ya bajara boye et vraiment eza babiloko oyo il faut bato base préservera nango ya babiloko il faut bato base préservera nango parce que yana bato babenda bakanda nzambe na bavi na bango likolo ya makambo ya bato babenda bakanda nzambe na bavi na bango likolo ya makambo oyo et puis donc voilà quoi voilà oyebi te ka eloko moko oloba esali ke lobi ecomplike yo vie esali ke lobi ecomplike yo vie. En tout cas bandeko nga na kotika bino nzambe apambolelanga bino. Quant à moi je vous revois prochainement. De bonnes choses nzambe abatela bino azala na bino kimia na mokonzi na bamabota na bino na bandako na bino. Merci.